eloko ezokamwisa ngai bajournaliste baza kose manifeste na likambo ya comédien koleka na bandeko na nga bacomédien na mituna question bacomédien ntango moninga azwi problème bozalaki wapi lelo eza ngai lobi ekozala yo mokili eza mokili ya tour à tour biso toza bacomédien oyo tosoutenir bacomédien ebele pesa moninga chance na ta na ye nalie mpe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi mpe mwa wese kote wana nazwi mpe expérience merci na ndeko Adam Siluzolo bango nyonso tokutanaki nzambe aza nzambe a permettre boloko il faut toloba na nzambe merci comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete po na yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai yango nazopesa conseil boyi bayembi to pe bakulutu bazoloba boye mokila tour à tour lelo ya yo lobi ya moninga tango tokendaka na baplace ya bafete tolobaka soki moninga azwi sepela nazokumisa mpe nzambe mpo boloko na nge ezalaki ya violi te ebongo soki na violaki na viole kutu te me tala bareaktio ya bandeko na ngai nabomi te ebongo soki nabomaka eningaki ezala koma seke mutu nyonso alingaka aloba pena ye fo akufela kuna bandeko na ngai oyo komedi na ngai ebetisa oyo libaku limbisa nalobi bie bandeko na ngai ya bacomédien ya bafamille ya bafan club balandaka biso soki comédie na nga ebetisa oyo libaku limbisa ou bien lelo avant tosilisa na kolancer message soki actualité ye koya na koluka nga te mpo na koloba mabe soki actualité ye nga moko nayebi nde na banda kogere baactualité so namoni ki actualité oyo ekokotisa nga boloko na koloba naboyi makambo na koloba lisusu eloko te naboyi vungule navai na nga na ndako na nga na mwasi na nga na bana. Bonjour, bonsoir, très chers abonnés de GKTV News. Merci na bao nyonso bozalaka wana pona biso. Eza ya bino mopandisa ngo bolingaka mingi Benita Mpudi autrement dit la mignonne de la presse congolaise. Nita la mignonne de la presse congolaise yeyo toujours tozalaka wana pona kopesa bino pona komemela bino o bino bozalaka nango posa. Toyebi lelo ndeko na biso Pasteur Lité Yakanda azalaki ya kokangama. Pasteur Lité Yakanda azalaki na prison. Lelo Pasteur Lité Yakanda abimi azali banda. Lelo Pasteur Lité Yakanda azali banda et puis abiki ya kovanda bongo te fa bengisa bandeko ba oya ye abengisa bango basola ba partager toyoka Pasteur Lité Yakanda nini oyo ekomelaki ye amonaki nini est-ce que Pasteur Lité Yakanda ateyami nini oyo yakutani nango na prison. Donc lelo toza na conférence awa na Planète J na Njil Quartier 1 avec le Pasteur Lité Yakanda. Merci à ma maman chérie, maman Judith Kalanga, maman Judith Kalanga, na bosono te si kozali vraiment yango ba gros bisous belé ma maman chérie, ma maman d'amour. Merci beaucoup maman Judith. Yondem to sala ponga na zala. Donc sans yo vraiment mon boulot, na bosanité mon grand frère propre, mon grand frère que j'aime beaucoup. Il y a bien qui papa, Trésor Mpudi, l'aîné de la famille. Na bosanité le boss Eric Kenzo Maboko, bon papa Nastedine Eritiana. Merci à mes bébés, Marina, Miradi. Je vous aime trop. Donc, vous allez et là, quand on a abonné à Jika, vous abonnez vraiment massivement. Babi chaîne est à Kamoko. Chaîne ami balete ami sa chaîne à Kamoko. Vous abonnez massivement. Ma message n'est pas appel na bino ça rabiso vraiment bien vraiment. Donc tous au quota, to banda conférence et banda karaté. La question na bino bozaki kinango eza. Donc, il y a mon qualité à Kanda parce que Kanda a bien placé, il y a pour répondre à la question de Bino. Merci beaucoup Tokota, Tokutani dans quelques minutes. Merci Wanezaki prière Sikoyo. Tozo démarrer. Ça fait un temps Pasteur Nabiso Lité Yakanda a un parcours.
lelo na Congo muto aza na parcours azanga likambo koloba te et ya lobaki po a s'expliquer bien na population oya diaspora oya intérieur ya mboka à travers to pe au travers ba média na biso oyo nde akoloba malamu et message yango batu bazelaki yango mingi batu bazozela yango ti lelo. Je sais que biso nyonso tona posta toyoka message yango 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse to bandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Mbote na biso. Vraiment na pesi bino merci ndenge boye na conférence ya lelo pona koyoka ngai ndeko na bino frère na bino artiste na bino Pasteur Lité Akanda Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu apermetaki likambo oyo esalama tope ekokisama lolenge oyo alingaki esalamela na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko meme na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oyo permetaki ete na kota boloko pena bima parce que azan Nzambe malamu azan Nzambe ya bolingo pona biso conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que Pasteur Lité Akanda na yebaki teke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau diaspora libanda mboka na yebaki grandeur nango te mais na yeko mona grandeur nango tangu na yeko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai yokananu merci eza mabele na ngai eza mabele a changu ne grandi na kati ya changu tosali ba sport na changu tosali o nyonso esengeli tosala na changu changu pe ezalaki na matanga ezalaki pe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste asepelisaka bango changu eza munene ba artiste bazebele Bible ezoloba chaque chose à son temps tant o ezate ndeko na bino artiste Lité Akanda ndo moni bazako se manifester bongo baningaki pe ba marcher ba tambola mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Zamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila Zamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste Lité Akanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai. Na bokecho alobeli likambo yo. Eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobela ki likambo yo po esala ki pe bango pasi.
Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa. Lelo toye kopanza te. Lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lite ya kanda lelo tanga azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Aina na pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te. Lelo naza koinforme bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh, Kulutu. Oye na retard kiti na ye ezalaki kakawa. Merci Kulutu na ngai. Ça va. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe Kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger. Ye babengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete liti ya kanda. Abandeko kokoma na kasho place ba checkinga 6h juste. 7h komona ya za déjà wana. Merci Kulutu. Nzamba pambulo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci Kulutu Chaka Congo nzamba pambola yo. Ya koloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province. O botika kingai te bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezoka muisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozalaki wapi? Lelo ezangai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien oto soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be interneti. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene oyo ezozanga même ne espace ya kotia yango. Nzambe apambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta boloko. Elelisi ngai na lelaki pona ba journaliste te. Po ba journaliste na ana bino fonction moko te. Fonction na ngeza ba comédien. Au moins na monde comédien, na monde comédie, tika to expliquer lelo. Ngana za artiste, artiste so akoti na kati ya scène. Abosa na ke o aza yaya, o aza papa, o aza mama, o aza mwana. C'est-à-dire to yakani na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o aza yaya, o aza papa, aza mama, sans caméra ngana mankai na miso abatu. Azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi alaksanga musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala fo yeba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Naza na ba respect ebele ya kopesa ebisika bizwamiye. Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso. Na sengi bolingwe pa ba artiste et comédien. Lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho, ba appel o na zwaki o ekangisa kingai eza ba collègue na nga ba comédien. Ba collègue na nga ba comédien ba benga ba ebisinga ke mutu moko azo luka yo kabelo mbongo.
azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement tellement elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédie wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango nga na uti na maboko ya pasteur de la foi alakisanga kisi te même ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai natelemaka avec force koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakokoya te na televizio nakondane batindikaki ngai basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na nga oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba nakolia na banani nakovanda na banani nakotambola na banani yoka merci ya kobakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki moto abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka nabongisaki pièce moko mpo na yo ojoue okomona soki nalobi nakokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo moto abengi ngai na kei te nabangi ndenge bakolegi na ngai bakangisaki ngai oloba na ngai nini olobake nakomi fier olobake nakomi fier entre temps tokomi komibanga boyeba ngo bien soki obengi ngai na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke moto baswana nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona kaka so collègue na ngai comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama Belleville mwana mwasi oyo nakomprenaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzamba pambola yo Belleville mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola oyo nakozanga te koremercie yo nzamba pambola bajournaliste nde conseil na ngai nakosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka ngo na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien tozala na bolingo bamusicien tozala na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga nao na conférence de presse na remercier mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambo oyo ebele basoutenaki na financement mpo na ye azotrouve ngo normal aza na problème te mozokoma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba ngo qualité ya kanda na YouTube azalaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classé programme tosala émission na ngai mutu akende kointerprete ngo na ndenge mabe te ke lite ya kanda mpo na kosala na ye émission asengaka bato mbongo bolingo oyo namoni mpo na bandeko na ngai interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abu soko yoki rananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avosala nange émission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai
bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso me papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment Likondi protège Bubuli Yondela merci nzamba asala nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer l'équipe malamu toki na jeu ya question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur Lité Akanda aza mieux placé ayanola na mituna yango Lité Akanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango l'Obama de tous les mots qui obetami 12 et pas artiste Fally Ipupa et biso attend que ba professionnel de médias tolingi toyeba est-ce que Lité Akanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien Lité Akanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi gaulois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofu be hérité wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Toujours deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Là, Komolanga Yams, maire de la solution, CM Télévision. Question langeza boy. J'ai balé en tout cas de Rolimbisa. Quand on vient ici à la caméra, il faut zapper moi clair la maramoussou. Yo za comédien, bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies qui font des choses qui sont na poma mutentel. Mais vous bimisaye et ati. O akufa ki azwaki poma entel, o ba la mbasu ezaki pas comédien entel. Voilà. Mais yo za lelo trahi par comédien. Peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makama mabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice ke kombo na ye. Bande beaucoup nayebaki question oyo ekozanga te ekoya mais nakosepela na question oyo ba moment oyo nakozongela siko be mission na nga moko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini oyo nakoloba mpona likambo yango ngai makambo ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 nayebi yango ndenge elekelaka te bino nde peut-être bato bozoyeba ndenge ni likambo yango elekelaka ngana mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet ndeko yam ça tuna deux questions clarté qui t'a trahi ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu voilà oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important merci beaucoup combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele mutu na mutu lelo za na noko na ye avocat aza na noko na ye magistrat ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makambo nyezo lekela awa na boyi na tanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye po yo koma mayele na ye ozolanda azapende ko na biso pe ka parmi ba groupe minene ya mboka mais na ko senga okomelanga na WhatsApp so komelinga na kotindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que naza pe mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babo kilo ba yaki na ndako bateinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tout il a fallu répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour y aller en Tanzanie. Merci site combo meilleur va solution yams nzama pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko Fally Ipupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko Fally Ipupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango to mona pe bato ebele na kati ya famille ba kufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate
Ozolanda, to supporter côté wana, ce sont des réalités. Tant que tozo kola, tant que tozo vivre na mokili, faut to eba ba réalité ni to okuta na vie. Même nga moko na kufela pe bato na baneko linga mingi. Na kepe na zumwa ko ina meli, na kepe na zumwa bière na meli, eza ba biloko eza normal na vie. To sala betide moko na ndenga mabete, merci ndeko yam sinzama pambola yo. Pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre nga na retard que muto na ko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele. Nga na mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei. Mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango. C'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango to yaga place toza lokola tina te. Mais tango mutu akoya comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo. Elengi ya Congo na banda ko travailler na bango lelo te. Na expliquer bien boyeba. So koti na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si on a la voix du peuple, au monde yango, nous avons ba vidéo ebele parce que nous avons produit na bango. C'est-à-dire na benanga na malamu na ngai, site wana eza mieux placé à protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbelenga pro. Aloba te, abatama na sima caméra na mukolo ta loba. Mais loko esepeli singa pande kwa na taliba sacrifice na sala na site na ye. Ndeko ngai ne nazabwe nazana kingasani ya suka na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona sala o na za lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te eza façon na nga na sala ka musala mutu mususu azoloba keze elengi ya Congo po eleke na chaîne na yete soki eleke na chaîne ene muta gagner ba vie wana aningaka tenir mo wana te. On remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation, ya ba problème mabala, ya ba problème ba comédien, to loba yango na ba site nyonso. Soko moni liso za d'accord na ngati na makambo na loba, supprimer ba vidéo nyonso, ya ba 5 ans, ya ba 3 ans, ya ba 4 ans passés. C'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te, eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni ba bwaki nga na podium. Elenga Congo atali te muto bakoko bwaka ebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda to kende ko yoka problème ngo ezalaki ndenge nini ndene expliquer ki elenga Congo aza na problème te même yo pe mukoloko ya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo ko kosela elenga Congo te lo pe ko zala yo mais to mona ki très simbelenga telema ki palobaki pona ko kanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé ko soutenir ngai po nga pe na soutenaka bango merci beaucoup nzamba pambola elengi ya Congo Kaneli Fali na Bouboul na poto. Merci beaucoup. Na répondre pour na relation na ngana Yuri Kalenga. Oya za boxer asala ka fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutaza na titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste comédien fonction na ngai. Tomona ka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi. Papa lingaka miziki mingi, papa lingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan na ngai. Aza boxeur, aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto, nga na vandaka awa. Ndenge ka bino bobetaka masolo na ye ndenge pe na betaka masolo na ye to yebani kaka na musika lokola ndenge totalaka bango ndenge pe atalaka ngai c'est-à-dire ngana Yuri Kalenga toza na relation moko te nazo reconnaître kaka lokola mwana mboka na mboka Congo makambo ya fingaki makambo ya lobaki naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye
na boketu pa lobaki na ebite so botalaki yango boketu pa silika kitango yoki bakangi lite ya kanda, c'est-à-dire mutu na mutu asesprimaki na ndenge na ye. Mususu tango yoki bakangi lite ya kanda afukami ya bondeli, mususu tango yoki bakangi lite ya kanda akoti na ba publication a publier, mususu akoki pe ko supporter yango te alobi ngana bino to ko sila na lelo. Nde moni ba réaction na ye ngana yuri toza na relation moko te totala na kana musika. Merci. Oui, effectivement, Mouto Bazobenga, merci Ndeko Christian. Mouto Bazobenga, Bandeko, s'il vous plaît, tout ça, Moussala Bandeko. Les amis sous na maboko na ngai te, po mokangami ba pesa ga téléphone te, téléphone na zwa ki yango lobby na zaga toujours na kati ya ko vérifier, ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba benga ki ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete, na koti pe na makanisi na yete po na yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazoloba boye mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba fete lobaka soki moninga azui sepela. Mokila tour à tour. Ngai naza na problème tena ba comédien, tuna ba président Elombe, tuna ba président Masumu, tuna ANTPC Mobimba. Tant na kutana kana bango yaya za yaya, leki aza leki, mama za mama. Naza na problème tena mutu. Bango kutu ba yebisanga babi ah lité ya mwana malamu mais soka la télévision bilamba na rouge alataga ndete zagana ba whisky na kati tika nzambe apambola bino. Merci. Voilà, expérience na zui na prison ngoko zanga te ko loba parce que na prison na kutana gina batu ebelo bakota boloko na kutana ki pe na bakulutu Jakindala nzamba pambola yebisika bizwami ye tovanda ki to solola ki na kutena Barnabe okolia mbuma na kutana ki pe na ye na moni ndenge bandeko na liepe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi pe mwa wese kote wana na super experience. Merci na ndeko Adam Siluzolo bango nyonso tokutana ki Zamba Zanzambe a permettre boloko. Il faut to loba na Nzambe merci. Même ngai naza nazonga lisuna ndeko ya kesu ya journaliste à Luanda na lobata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo efongoli nga makambo ebele. Elakisi ngai pe batuni na ko vana na bango na batuni na ko lia na bango ekoke kozala pe boloko te ko kozala pe poison oke kozala pe kufa moko boye na kufi pe histoire esili kasi question onde kwa Adam Siluzolo atuni tika na loba ete expérience ba montre ba laksaka ngo boye na misu te expérience na ko bana ko laksa ngo moment likambu moko na moko ko bana ko se poser na vie na ngai nde na ko bana ko telisa batu ke non likambo na na expérience nango likambo na na expérience nango nazo kumisa pe Nzambe po boloko nange ezalaki ya violité e bongo soki na violaki na violé kutu te mais tala ba réaction bandeko na ngai na bomi te e bongo soki na bomaka e ngaki ezala comment c'est que mutu nyonso alingaka loba pena ye fwa kufela kuna bandeko na ngai o comédie na ngai betisa o libaku limbisa na lobi bien bandeko na ngai ya ba comédien ya ba famille ya ba fan club balandaka biso soki comédie na ngai ebetisa o libaku limbisa mais bandeko bandeko kanisa boloko eko perdre nga ba orientation tika na yo bosana bosana na yo na yesi kwa avec Fox na koti pe ba maison sika tata pambola bino.
Sœur Christelle, as-tu une question par rapport à Makambo Lobaka en période de la duchesse? Il y a un été seul comédien bon. Est-ce que vous continuez bien la logique à attaquer tout bon pour non, biso toza ba comédien otoye na musala ya ko analyser Makambo. Soki actualité moko yé, moko na moko ko pesa point de vue na yé. Soki siko bolobi keto bana ko pesa point de vue te, c'est que internet yango eza suna tina te. Wana nga ko vana na nga na ndaku na komi na ko sala Makambo mususu ou bien lelo avato sil sana ko lancer message soki actualité yé ko yana ko lukanga te pona ko loba mabe. Soki actualité yé nga moko na ebine na banda ko gérer ba actualité. So na moni ki actualité o ko kotanga boloko na ko loba na boyi Makambo na ko loba lisusu eloko te. Na boyi vungule na vai na nga na ndaku na nga na mwasi na nga na bana. Question onde kwa tuni pona ba comédien Makambo ebota maka tout moment ndenge ndeko na biso artiste la duchesse a bota ki likambu aye ko loba na télévision. Oui, kande ya lobaki biso pe to yeka ko accompagner maloba na ye to yaki te pona ko finga to yaki te pona ko loba mabe mutu nyonso o ayebi nga ayebi ke aimer soka zo loba likambu a loba na se ya comédie soka silisi comédie azalaka na Makambo oyo te batunde bazo zwa biso na balolenge na bango noke na lolenge ya comédie na lolenge ya comédie toza na ba expression mususu avocat magistrat mokonzi akoka ko employer yango te mais biso na comédie ndenge toyebi ne to sala Makambo na biso ya ko sekisa toyebi ke mo ona ko employer yango boye na ko loba ngo boye na ko sala ngo boye na sens wana yango moni ke na remexa ki kulutu na ngai po prison wana fongolinga Makambo ebele. Dès que nous sommes là, nous avons un rendez-vous. Nous avons pas kolia komela.